yaka na ba voice. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshilombo Tshisekedi. Monsieur le Président, après avoir causé un entretien téléphonique avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Kofi Olomide, naye et puis nanzela naye et pas nayo, Monsieur le Président, il y a présenter ba excuse nangai et pas nayo, Monsieur le Président. Oyo nyonso na lobaki, ba propos nyonso na lobaki na réseaux sociaux, son Excellence Monsieur le Président, naye kosenga yo bolimbisi. Ba contact nyonso na zoaki, ya malamu comme ya mabe, naye pa na yo, Monsieur le Président, kosenga yo bolimbisi. Limbisanga, Monsieur le Président, nazali mwana na yo, nazali leki na yo, Monsieur le Président. Otikala jamais koboya koyambanga mokolo moko na téléphone, Monsieur le Président. Ezala na 3h du matin, obandai koyambanga. Ezala na 2h du matin, et obandai koyambanga. Minuit, 23h, 20h, 19h, 15h, 14h, 12h, Monsieur le Président, obandai koyambanga na téléphone. Monsieur le Président, Nanzela et ambassadeur Kofi Olomide, ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Nanzela naye, moi étant qu'entrepreneur, étant que mécène, moi je suis apolitique, Monsieur le Président. Naye pa nayo, na fukami, et pa nayo, limbisangai, na sengi bolimbisi, Monsieur le Président, na ko répéter les choses à propos, na jamais, à niveau des réseaux sociaux, tout ce qu'on sort. Naye pa nayo, Monsieur le Président, olimbisangai, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Na kombo ya Tata Nzambe, na kombo ya Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Monsieur le Président, nazali bantu lokola yo, nazali chrétien lokola yo, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille.